Voilà, mes amis de WhatsApp, topesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu kandenge tolobaka aimer, partager, liker, pebo chamanzaka plasi oyo tokoki ko s'abonner. En tout cas tokosenga na bino nyonso kozala esengo makasi mingi na asi bozo komona na tongo na lelo toye lisusu kolakisa bino eloko moko awa pourquoi ba mama bazali ko bela bagoatre. Nga na ko présenter bino ndambo oyo ezokoleka na France 24 ndenge balobeli ngai pe na koyebisa bino pourquoi et cause ya babiloko wana eza kosalama na kati ya ba mama. Tokolanda biso nyonso na bokebi na esengo nyonso tu po epesa pe ba mama makasi bayeba lolenge nini mwasi akoki kozala, lolenge nini biloko nini ba régime nini oyo koki kosala. Bato mosusu esengaka mungwa mingi te, bato mosusu esengaka sikre mingi te, bato mosusu esengaka ba épices mingi te, bato mosusu esengaka ba pilipili makasi te. Biloko nyonso tu ezo contribuer na kati ya santé na biso. Yango to continuer toujours kolakisa bino oyo eza ya malamu na oyo eza ya mabe. Tozolanda biso nyonso tu na mongongo ya journaliste na biso ndenge akolobela biso na moment oyo. Merci biso nyonso tu à l'écoute tolanda. Les diagnostics sont souvent tardifs et les interventions hors de portée. Une campagne d'opération gratuite organisée par l'Association ivoirienne des chirurgiens vient donner espoir à certaines de ces femmes. Reportage de Makamara et Damien Kofi. Anne vit avec une goût depuis 15 ans, une maladie qui l'handicape socialement. À 57 ans, elle se cache. À cause de la maladie, ça, même pour me regarder dans le miroir, il ne peut plus. Je ne peux plus me regarder dans le miroir. Aux cérémonies, on me filme et après on publie les images. Ça me fait mal. J'ai honte devant mes amis. Je n'arrive plus à m'habiller. Je ne porte plus de collier. Anne fait partie de cette dizaine de femmes venues au CHU de Trècheville pour être opérées gratuitement par l'Association ivoirienne des chirurgiens. Sur 200 femmes consultées, seulement 50 ont été prises en charge par manque de budget. Une intervention de ce type peut coûter jusqu'à 1 000 € habituellement, un obstacle pour la majorité des personnes victimes de cette maladie. Par exemple, l'étude qu'on a faite montre que 70% des personnes atteintes sont des femmes. Et l'augmentation du volume de cette glande-là se voit dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, à l'ouest, au nord, et sera en rapport avec un déficit d'iode dans leur alimentation. Donc cette campagne aussi, c'est pour mettre en confiance les malades qui en souffrent. La campagne a aussi pour objectif de former les chirurgiens venus de l'intérieur du pays pour augmenter les capacités de prise en charge de la maladie. C'est une technique qu'on utilise chirurgicalement parlant pour enlever une masse. Mais derrière la masse, il faut voir une personne qui va retrouver une nouvelle vie, socialement parlant, parce que ces dames, elles ne sortent pratiquement plus. Elles sont obligées de mettre des foulards pour se masquer, éviter là où il y a la foule. Anne a été opérée, elle est rentrée chez elle. Elle reprend doucement goût à la vie. Pour elle, c'est un nouveau départ. Mais d'autres attendent encore, faute de moyens. Nasir biso nyonso tolandi tomoni docteur wana ya Côte d'Ivoire ndenge andimi aide ba to baza na problème ya goitre. Nasi bozomona yango pe ndenge bakomi awa ekosala biso esengo makasi mingi koyeba ke comment contrôler biloko na biso ya kolia, biloko ya komela, surtout mingi ezaka kota biloko ya kolia. Biloko ya kolia nde yango nde eza makambo. Pe na semaine mac il faut qu'on liaka mac ata 3 fois ou bien 4 fois na semaine parce que ça na protéine moko wana soki ezangi yango nde ekozaka pe goitre oyo mingi selon ba recherche to salaka kwa nga na yebeli lisola goitre o lelo te na yebi ba ami mususu pe bazalaka nango mais tango bazo kende na hôpital bazo confirmer bango ke ezali manki pe ya maki wana soki pe liaka maki mingi te yango eyaka kosala bongo yango to kosenga na ba mama biso nde bato tozo tombe na yango mingi par rapport ya mibali
tango zoko lamba biloko il faut yeba nzoto no il faut yeba santé na yo soko monike mungwa ezo sala yo mabe evimbisa ko makolo tika soko monike pilipili sala ko estoma ezoko baluso nini tika soko monike topesi papa na biso nani docteur na biso merci parce que alinga traité bango ofele mais opération nango balobi kezaka 1000 $1000 donc eza pasi makasi na bato msusu bazana yango te bakosuka wapi pe bakokende wapi o nyonso tu ezokotalisa biso ke amour ya patriotisme na mboka na bango donc na Côte d'Ivoire bandimi ba opérer bato wana ofele oyo eleki nyonso tu chirurgien na bango yeyo oyo autaki ko sala bango opération wana ya mwana topesi bino nyonso tu merci mingi ndenge tolobaka kabo e makabo partager bo s'abonner na ba chaîne na biso e ko aider biso mingi makasi parce que ko sala ba recherche ya kolamuka koloba boye eza facilité yango ezo sala ke ba chaîne na biso e mata ekende liboso tozoko tomoni ba mama na biso ndenge nini bakomi na esengo ndenge nini bakomi koseka parce que a retrouver vie na ye parce que loko wana esala kapasi kaka ndenge balobi komona bango na ba écharpe na kingo en tout cas soko monike komela pe mai ebele lokwa niti basengaka 1 litre ndambu na journée soko monike komi na D na point 2.5 ezo salo makolo ezo vimso makolo kitisaka mama nde mutu alesaka libota mama nde mutu alesaka famille mama nde mutu asalaka makambo surtout na kata cuisine mafuta ebele na santé eza pe malamu te ba épices pe ebele na kata biloko eza pe malamu te il faut toujours kolamba biloko naturel ozolamba légumes tia aubergine na yo tia courgette na yo tia poivron na yo tia aubergine ya biso tozaka na sorte msusu ya violet na ya pembe o tomesana na yango banda na Afrique tia babiloko wana nyonso tu tia pe bandembi na yo ekosala bien makasi na kati ya biloko no kolekisa mungwa te kolekisa mafuta te kolekisa pe pilipili te parce que biloko nyonso tu wana ezo contribuer na santé na biso donc elo kaka tongai to lakisa bino na tongo na lelo yango wana kozala pe camarade ya mai ke par rapport ya ba jus ba freezing drink ba jus gazé oyo pe ezo yesa biso mabumu minene ozo yeba tozo kende na yango place nini alors soki mama za na kata ndako te donc libota esaka na problème makasi alors ba mama toyeba komi batela boy toyeba pe komi batela bana na biso toyeba pe komi batela mibali na biso komi batela bandeko na biso komi batela pe environnement na biso e ko aider biso mingi malamu na pesi bango nyonso tu oyo vraiment merci Zambe apambola bango komona ke ba mama ba se retrouver bazongi na esengo na bango esali bien makasi mingi toyoka tokomona na mbala ya simangai na bino tokomona na biso nyonso tu en tout cas à tout à l'heure photo de moi avant de se quitter